Bonjour, bonsoir, balandinyon, soya valor si bien TV, ezanga yabino, Bénédicte Moussouamba, la maman du monde, autrement dit Sodambil, la matriki 00, donc, babi lelo, et bila olobezate, donc, touye kaka pour nous féliciter. Vraiment, si la bissal ou na famille mobimba, vraiment félicitations. Donc, tout ce qui a polémique inutile. Tout ce qui a vraiment ba polémique inutile. Papa ainsi lazaki comédien donc moi on a inde aza comédien donc c'est un peu ça. Ba kundi papa na bango honneur ya makasi lokola député moko boy donc baza vraiment une organisation il y a très bien il y a bien vraiment ba kundi papa na bango bien kitoko makasi siko bino bozinga nini bolinga bazela bino na ba retard na bino bozana nango bolinga bazela bino boya losa ba bilamba na bino boya na ba caméra bolinga dans tous les cas donc caméra zwaka image bolinga bongo donc basa mamna idéologie na bino te bandeko na ngai ba chroniqueur na ba chroniqueuse boye ba penini bozolunga bosala boye ba nini boloba devant caméra so za likamba loba te botikit do bino bozana ka do bo chuba bino batonga fo boloba kaka mamna pekisa bino ba chroniqueuse na ba biloba ta biloba loba da boyo krape botika kosala ba analyse mo ezanga mutuna makolo so oza eloko sa te botiki biso na balor si bien TV so na likamba oloba te toloba te vraiment balanza balor si bien TV excusez na bani ba mona attention na pesi nombo tete ba bonne na biso balor si bien TV donc bozala liso ba bonne na biso te bokoma vraiment des familles ya balor si bien TV sans bino mobulu donc boye mara vidéo bo partager ka ba lié ça la bien vraiment donc bo like la vidéo vraiment s'il te plaît vraiment ça la bien o non ba s'abonner te ba o non ba tala balor si bien activité so zamba la liboso s'abonner na balor si bien TV pour la décider kala mingi te tozo banda ba film izo kota na balor si bien TV mais a to yepo no le ba film balor si bien activité na ko luka d'ici fin du mois kala mingi te na ko pesa no jour ya ko ça l'émission donc na pesa no jour ya ba filme bando kota na kati ya balor si bien TV na opesa bino jour donc oto ye lobela kaka matanga ya sila bisalu vraiment kundi papa na bango na honneur makasi na ordre donc en tout cas kobota elengi kobota koyeba kodike bana baza na bomoko na bolingo tala nde balakisi bolingo na enterrement ya papa na bango donc papa kende kopema na kimia osaki mosala no kitoko otangisi bana obokoli bana lokisi bana nzela malamu bana pe bakundi vraiment esenga ba parents vraiment esenga kobota tala ndenge bakundi papa na bango vraiment na honneur lokola député bakundi papa na bango na kimia malgré ba covid mais bakundi papa na bango na organisation moko ya kitoko oyo koboya yango seko aka mutama be donc seki olinga bekam te mais bolinga ete lipamboli na ye muto okanga ngo azati oza tana ye muto okanga ngo azati botika bekama fanda bomosa ba analyse moko buzoba et quoi bozanga reloko sala bokomo ba n'importe quoi aboy caméra ne kana kati siko na oto mona ba chaîne belle déjà posté dans matanga tina cimetière siko on ezaka chaîne na bandeko na ngai soka mutema mabende zoboma bino kwa bekama sala ba film na kitoko chaîne na ezo kende liboso donc mutema na bino bokomi ko donc bokomi ko batsu bokomi ko saba emiso akomi nani azande bekam sila bisalu bekam botika ya fanda muta kufeli papa na zolela papa na ye paso za na kata mutema boyebi shock yo za nango mais to ebiso to na balor si bien TV maman to na ba prière mams to na ba prière nzamba ko sunga yo nzamba ko protéger yo nzamba ko consoler motema na yo le seul moteur consoler motema ezaka Jésus Christ Seigneur et Sauveur ko consoler vraiment motema na yo donc ebiso to da vrai abakouk to na ba prière nzamba ko consoler motema na yo maman okozala makasi papa sakei ko continuer musala na yo ko continuer vie na yo donc bino nyonso famille mobimba famille bisalu vraiment toza vraiment on est ensemble na bino vraiment donc malgré cameraman so mulumba za na ba image okota na pokwa ba image okota même ya matanga ya mama Chako ba image okota matanga mama Chako ebino ngata frère na ngai des jours de nativité toza nango pe na tinati toza nango na koya pona lo mama matanga mama Chako no koya 17 à 10 jours
na oya pour le maman Chako tout ça ngo pena tina ti penza gouvernement s'il te plaît vraiment gouvernement RDC bo kuntla biso maman Chako malamu bo pesa pe ba artiste na biso valeur s'il te plaît vraiment ba konzi bo pesa pe ba artiste na biso valeur vraiment bo le la maman Chako kuna maman Chako na honneur bo sunga penza bo sunga ba comédien ba le la maman Chako non honneur nyonso ekosala bien vraiment ekosala vraiment bien ekosala très bien bo aider bango ba comédien ba le la maman Chako na kimia nyonso na honneur vraiment maman Chako asali musala ebele temps ebele na kati ya RDC ekozala vraiment kitoko makasi ba konzi na biso bo tika ko sa biso soni ba comédien tala mutu kwa maman Chako vraiment tala place au penza maman Chako afanda na makambo nyonso maman Chako asali na kati ya RDC wana azo mérite ta villa moko boye pena nzambe Kongo makambo nyonso ezaka asonde nini nzamba yo katama wana RDC nzamba yo kamawa matanga papa asila eleki kitoko makasi irsila laksi bolingo tala irsila olela na famille mobimba omona place bat babanda bino bozala ete bino bat boya kotala basongi boye place babanda na sila bino bozala kite bomoni bolingo bandeko nyonso mwana suka basila bomoni dazo kangama na irsi monde irsila zo kang donc bayaya sila bomoni bino bat botaka ba polémique boye bosko et quoi bozanga appeli kamba oloba te boyaka po boloba bo contredire bo sala oboko bo mesana ko sala po bozwa ba vie po bo sala ba base na bino donc bo tira osala musala o na buzoba bo sala musala ndenge esengeli ekozala vraiment malamu mingi ekozala malamu bo tika sila afanda bo tika beka mafanda ezata na ye Nzambe azopambola ye na tana ye bo tika ye afanda na ye aolela papa na susi nyonso botaki monoko ba image ezaka na chaîne image eza na chaîne nete ba chaîne ebele déjà bimisi image cette chaîne sila de cette image papa na bango botika sila lela papa na bango na kima botika ye eza temps na ye eza saison na ye bolinga te beka mako beta ko frapper bolinga te eloko zosala bino eza keto botika keto eza bien te botika motema mabe ezali bien te eza malamu te nzamba kopambola bino te na kimotema mabe boza nango Nzamba opambola bino te botika motema mabe bandeko na ngai bozana na bolingo ya solo bolingana na tika so bengisi baninga na ba film ndi bolingani non botika motema mabe obozana ngo botika motema mabe donc na pesi susu mbote na ngana ba abonné na biso ba alors bien TV bino bozala liso ba abonné te bokoma famille mbote na ngana ba parents na nga papa na nga Mboyi Dadi papa ya bana mama na nga Bijou Biosi na pesi mbote na manager Lems na pesi mbote na petit frère na nga Kraus président CD la loi bambote belé na petit frère na ngai donc Tilin d'or général donc na pesi mbote na papa du monde yemora yebi passe azali donc bambote belé ba gros bisous na pesi mbote na ngai na noko na ngai Christian Pambani bambote belé na batutu ba groupe WhatsApp donc les amis de Balor Sibene TV bambote belé na Chanceline pour tout mère chef bambote belé na yaya nanga safi lokolo loboko mwasi Nzambe bambote belé nanga na États-Unis na moni Aristote Demidie donc na bosani te base garde nord donc bambote belé sénateur babe ozima na maboko Balor Sibene TV yango donc ozela bino base garde nord bola sa grandeur na bino na Balor Sibene TV donc karate ba film ezokota donc sénateur babi pesa marambo ozwa makambo donc Alors c'est bien TV et Leli donc mbote belé lisusu na moni sur na base garde nord lisusu na bosanité na moni vie na ngai maître Jagger papa na Emerald donc mbote belé donc mbote belé na batutu Angola Brazzaville bambote belé talaka mama dimon naza pena mokili mobimba mbote belé na Soudaf donc mbote belé na Turquie Ken Kennedy TV bambote belé na batutu donc batutu boze belé vraiment boteni na rigueur te ba na bosani boteni na rigueur te boza vraiment ebelé na bosani te masalanga Messi Lionel Messi na matonge bambote belé yo yebi mamto sola donc mambo bozala bien donc c'est un peu ça vraiment na ko couper sa félicitation si là na famille na baleli papa na bandeko ne baleli papa na vraiment na organisation ya kitoko donc papa kundami lokola député donc c'est un peu ça kobota ezelengi kobota vraiment ezelengi babona balor si bien TV
nakoya dans tokota na ba image na ba pourquoi ba kota ba image ikota na chaîne après nakoya poto lobela matanga ya mama na biso chaque o atiki biso. Donc c'est un peu ça o toyaki kolobaka lipuna lelo yango wana. Donc bo tenir si la rigueur te Bekam, félicitations beaucoup dit papa vraiment na honneur nyonso, félicitations vraiment si la bissal.